et c'est le roi ndeko na biso conférence de presse ndeko na biso problème ezanine biso nde toza quatrième pouvoir mais quand même il faut toza la peine organisation moko nani toza peine en respect nga naza na invitation na nga nga so ba pesa invitation te nga na yati bato ya maboke ndenge babengaka biso na famille na ye ntango mosusu kuli motu moko abeta ata nzango te ata motu moko akima mbango te atie kamera bandi kofinga tout ça bato balingi kose comporter mabe trop komipesa valeur lelo bato ebele batraite coquette muyibi escroc olie bambongo osali boye coquette enfin alobi bon lokwa botraite nga muyibi j'ai besoin na loba peut-être bato mosusu bamoni yango kaka lelo to babani internet lelo nga jino dawa sawa ayebi ke conférence de presse nyonso ezaka na invitation siko toki tokomisa ngo lokola ngambu lokwa poigne omoni bato nyonso baye so coquette abimisi mbongo moke moko azwi te sujet soye ozo comprendre ngai na comprendre la fille namoni souci ya moninga coquette ya makambo ebandi eza na ebele oyo baobola na cc mpona coquette kaka bajournaliste mpona minso bainfiltre baza ebele oyo batindi eza ndenge ni bolanda baza ebele alors biso tona bato oyo biso esenge tobike te oyo eza moto na biso fo azala fo invitation nga mpona nga na comprendre maman Mélanie ezali ke non c'est une maman oyo azali parmi bato bazalaka benemi ya bacomédien et pas salir comédien efaki ya na nzela ya carton mpo aluka ndenge nini akozwa mpo salir comédienne piège eza piège tokoki kokondane yango te biso toza baorganisateur te malgré nazwaki invitation na ngai mais naza organisateur te et toyokelamela bango kaka peut-être bango balobaki nombre de limites ya presse na biso toponaki ezala boye mpo eloko na biso eleka bien mais soto bamoni débordement bakolela bakoboya mpe basamaka mosusu te. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko mpona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Issolo. Quand on parle de l'Issolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois t'es Maramba beaucoup donc. Congo Dialogue, c'est moi qui toko. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez actuellement sur Congo Dialogue TV. C'est bien moi, votre Kevin Mohamed Saïdi. Et comme on l'a toujours fait, et ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux et nombreuses à nous suivre actuellement devant la poste télévision et surtout parler Nabino, tant de fans d'Arabo, vraiment terre donc Toza Awa en direct comme vous le constatez, Toza Awa en direct donc Toyaki Awa na conférence de presse Oyo Ndekonabiso, l'artiste et comédienne. Coquette a bien qui bandekogno sur la presse, il fallait ça la presse de presse concernant le sujet obignon sotoyebi au bisogno sotoyebi parce que bisogno sauté mais bisogno sauté mais bisogno en fait donc bisogno sotoyebi au ezalaki l'affaire qui opposait maman Mélanie au atina qui coli au atala qui émission amona qui comment est-ce que ba vivre ko souffrir et atina qui coli na ye pour que emeka ko sunga ba artiste comédien bazala qui présent ba près ko zabiloko et en même temps yemora lobaki d'après ba dire na ye alobaki a précisé qui batu mususu po ba près ko zabiloko ba artiste mususu ba près ko zabiloko et donc comme maman ndenge ya zolo be maman Mélanie alobaki alobi babiloko mususu et comme qui était en même temps azwa ki babiloko mususu pona ki coquette comme kola tango na ba tournage donc et puis ça qui vraiment mbutu ndeka lisoye ezalaki et lelo coquette abengisa ki ba conférence de presse pour que ameka ko éclaircir batu lisolongo ezalaki comment mais je peux pas commencer comme ça dire un grand merci à bandeko nyonso basutela biso surtout bandeko balandaka biso donc bandeko ya presse bazo coquette a négligé bango lelo a saboté bango biso mo toyebi presse pouvoir ni ezalaka nango mais bandeko nyonso babwakisi bango coquette abia koyamba bango te parce que bafinga eza bongo te eza bongo tomoni totika kosala amoni eloko oyo eza eloko ya ndeko na biso conférence de presse ya ndeko na biso problème eza nini
biso nde toza 4e pouvoir mais quand même il faut tozala rappeler na organisation moko nani tozala pe na respect nga naza na invitation na nga nga so bapesa nga invitation te na nga na yati na linga na tina ni cameraman le problème eza nini toza bandeko toluka te tosalela moninga eloko mobo eloko na sali toluka tobebisango non babengani mutu ate sauf eza nini babandela kokotisa bato bamona bato bana invitation na bao bana invitation te eza quand même organisation na bango eza loko tolinga toluka trouble toluka siko awa te toluka tobebisa biso moko tozosala eloko toza besoin moninga na biso aloba mais tobebisango lisusu c'est pas bien donc jusque là nga na moina mutu moto bayise bima libanda babengani ete mais organe après c'est le batina bakabona bakoma na groupe na bango siko ba invitation ba ndeko musu bazwaki te et na minute munyo ça besoin éclaircissement siko ba ndeko invitation est-ce que conférence de presse à liboso ba pesa invitation za oyo conférence de presse nyoso ba pesa invitation tous les conférences de presse peut-être ba musu ba monya oka lelo to ba bani internet lelo na jino dawa sawa ayebi que conférence de presse nyoso za kana invitation siko to to komisa ko lokola ngambu lokwa poani tozaki na oya kofelo dernièrement atindaki ba SMS donc eza normal toluka te tobebisela mundeko na biso eloko na biso yango moni bakomedi baofinga biso na bato ya poto na bachroniquer na bapoto bachroniquer ya poto na mpo biso mo tomibebisela makambo na biso c'est pas normal ngai na telemi awa nazoluka organisateur nazosola na ye nakolinga te babenga na mutu moko ya presse ngam nalobi yango devant caméra nazosambana oke osola na mutu moko organisateur moko kuna nayebisa bango bakobenga na presse te ata bozwi invitation te boza na droit d'information donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Donc to continuer to meka kozaba ndeko musu baza sur place awa bato ya maboke ndenge babengaka biso na famille na ye ntango mosusu kuli motu moko abeta ta nzango te ata motu moko akima mbango te atie caméra bandi kofinga tout ça tika sikoyo Coquette à répondre na makambo nyonso bato bafingaki so balobi esalama na ordre yango balobi oyo aza na invitation akoti oyo aza na invitation te. Donc on est toujours là en direct, toujours awa na place au wapi Coquette, l'artiste et comédienne Coquette a bengisaki batna point de presse ou alors qui le fait la peste d'éclaircissement concernant l'affaire qui o bane ko bimisa moyibi o ezaki maman Mélanie atindaki ba kolina zolo ba ke ba kolina ye komi ndenge singalaki ko mate ndenge chaki ba biloko na ye donc tout ça déjà na moko ba journaliste azana biso awa ni ko pesa biso maloba Mathieu bon chez Boni. Ouais ça va. Tout moni en direct a yo une invitation. Non, avant na banda na pesi merci na ba mama tout batala biso na poto na kolo site oyo et puis na ba prêtre ba master ba ndeko o bazala soko leli atali na télévision azupe mbongo na ya kabelio soit asungi borphelin omoni lelo nde ba tondi ebele boye. Il y a un problème sérieux dans notre métier. Batu balingi ko se comporter ma bétro comme pesa valeur. Lelo bato belé ba traité Coquette, muyibi, escroc, olie bambongo, osaliboy. Coquette enfin, alobi bon, le roi bo traité nga muyibi, j'ai besoin na loba. Mais na loba ngona n'importe qui te. Na loba ngona quelques journalistes oyo nga moko na ko benga. Je suis là. Après c'est invité, nga na yebi Coquette te. Ngai Mathieu na yebi eboye te, mais grâce à boulot na nga, ya yebi nga. A invité nga omoni boye sala la valeur ba concert na ngai to mi pesa la valeur dans les comités na niveau bazu ba maître ba bengala ba journaliste. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas invité. Les loso yo sale loko na yo lobi na la posa 4 chaînes RTNC, RTGA, TVS1, Antenne A et tali mutu information ezalaka ezana publié. Donc, il y a un problème qui est que masse belé ba comprendre les valeurs te ya musala oyo. Omoni boulot oyo. Ils arabes boula batalolendo. Ils arabes pour les gars na TV fo za mayele. Pour les gars na TV fo za na valeur. Mais yebisanga lelo. Journaliste aussi ndako embango information si vous n'êtes pas invité. Soki ngai. Non bimalanga la démarrer na ke. Oyo subo mona o. Oyo eza invitation. Lelo to a les 5 mais ça c'est l'invitation pour les 10. Invitation à grâce tembo il a dit nga yango est-ce que son a quelle place à ba bengalanga ba bengalanga te on comprend et l'axinini photo sala musala bien ba tu peux ba ndoper so valeur mais so bo sala ka musala pour na $30 $200 bozotala lelo
à venir et puis ça biso raison. Est-ce que Mathieu bon chez les pour journaliste a information faut qu'il invité pour journaliste n'est pas chasser d'image à chasser il y a information. Est-ce que pour information ezali que non pour éclaircissement surtout ma coquette. Omoni bateau ne so baye. So coquette abimisi mbonga muke. Moko azuité. Si j'ai soyé. Vous comprenez? Ngai na comprendre la fille. Na moni souci ya muninga. Muninga zana posa information na ye ezala bien. To yokanaka. Na comprendre te. Lelo ça lelo na ya bien boye. On invité batu. Mais place au mouton yo invité te. Koyate. Chers collègues, Tommy Pessara Valère, vous êtes des journalistes. Si vous n'êtes pas invités, kokene makamba batute. C'est comme un niveau va mettre ba bengana boye. Vraiment tabino moko. Et je n'ai binoté. Yo journaliste ba bengano parce que vous n'êtes pas invités. À l'hôtel Mino Pekak. Est-ce que les losos côté logo et ça là 1 million de vies? Et ça aura quelques mille de vies, mais Valère nous le qui tout. La fille a un mbongote, la vie a finga mitro, les losos na bato a poto na biso tozo za to yok. Mais yango alingi ezala organisé avec les journalistes limités. Alingi ezaba blabla mso ya tiena ndengene non. A poni quelques journalistes ben invitation yango. Donc voilà. Mais c'est ça. Yebisanga invitation ezaki 13h. Naza ba conférence, nana ba émission, nana ba mamfona kende. Ezo umela pourquoi? Parce que ba journaliste ba ki yanke komati na kopo atabino moko. Les loto les 5, tana zui da invitation les 10. Yango o ma grâce temo. Au moment on sous ba tembetembe o ba bengite ba oya sukuna ba komo bengana ye. To mi pesa valeur eza musala ya respect. Eza musala oye bongsi ba vie na biso monga YouTube Tracy Mbelenga azolango 10 ans na poto aroma pe full boss aroma patron yango ba ken ba roma ba mvoama ba ozo ba mbongo mais ba te bele ba mona ora blabla respect na vie et ça la bien cher journaliste na bi ke bokolo ba trop mais initiative ya coquette même nga jour dans sa conférence de presse nanga eza limité pour eza la correct et simba eza te le yengi. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo to ni to ta ordre kokota zana ya ligne ordre po tanga ko loba makambo le kana kimia ezala kitoko omoni ete ke ba benga na bato ke pona bote yake pona ordre mais ordre depuis kalawana PP depuis kala bobongisa ki yango botina ba mettre te ba protocole de to mona bisika mususu ba protocole ba yeba osa musala te ba mettre ba ngam no fene ke zo ba mettre ngala zena coquette l'État n'a eu retard pour que ça ait été bon samakam n'a eu retard ndé que va mettre l'État a la zone et on a eu à va mettre tout petit déjà dans débordement donc tu es peut-être au sandé quand tu pas ligne boité donc ton négocier tu peut-être au sandé si qu'on a ba bio que ndé mamozo que donner que ta ligne au ça conférence en côté parce que toi qui est déjà 15h eh vouloir partir 17h conférence c'est ça pour les non les a confiance on zone ça bien on a ba auto yibaki. Pour moi je suis coquette. On est sur coquette yibaki on te ozong ça lelo. Et puis c'est on te ba coquette. Oui, je suis coquette. Bon ça te pour une petite invitation monde nini poto mo mezela. Ndeto ba téléphone décharger. Bon banda e on maso ba ozela. Siko eza tendeni. Conférence ezali. Si biso toza coquette azali. Kala te bo mona sokota. Or de kai kota mo. Partout bazozela. Mo ni te ke botika ka ba chroniqueur ba kota la ba kapo. Et le voilà bakignon ça va violent ba site na biso tout ezela parce que baza ba coquette. Ne bango pe ba je suis coquette. Tant bo bimisa bango je crois que ba boss na bango ba yoka pas so ba tina ba na ba bizolanga na linga coquette. Mais siko au rapport wana. Bon to bon son siko. Ko ba to so ba obimati. To bon son ko esa ka bien. Ba to ki disait na salle. Voilà. Disait ma invitation te. Le bato ba yé 10 heures ba koti sans ba yé invitation. Ba to ba 10 heures sans invitation. Le mito yo mozo mona salle plein. Yo moto bloqué ba to longo ba mensa to ba kiti. Bon, je vais bimanano après. Oh, c'est invitation à côté. C'est là va dire na bango ba bibino obeti déjà 12 vous aussi ba journaliste na bino oboko ba vérité à lukuta bolingi bango ba ça on a te pas la vérité. C'est vrai. Coquette ya makambo ebandi. Et ça les belé o ba la CC pour la coquette. Ka ba journaliste. Pour la mission infiltré ba belé. Voilà. O ba tindi ba ko ko ba izande ni bolanda. Ba belé. Alors biso tona ba o biso c'est ngoto bikete. Oh, il y a un biso fazala, il faut une invitation. Voilà. Vous comprenez, ce n'est pas n'importe qui a maman de son image. Donc, vous avez déjà fruit qui est infiltré. Et belé. Plus de 50 invitations. Tu as tout ça comme, tu as 300 personnes. Il y a ça là. Mais c'est infiltré. Voilà. C'est ça. Est-ce que si on coquette non, est-ce que la conférence de presse au salon? Mais comment tu vas avoir des autres de boité? Il faut calmer Kota. Bon, je vais dire, il y a des invitations d'un côté.
ouais coquette quand ani zinga Azandinga mais jusque là tu commis déjà 15h déjà conférence de presse est-ce que salama si ils sont obligés de faire salama je ne les relécater c'est ngi to le place de place monsieur de ma invitation trop salango les mêmes jours tous après les mêmes jours tous après mais c'est comme si Manito Sorano bien azaka songi ye mani ba ba komi boko bouder ba na poto makasi bon bouder ba na poto makasi ba soutenir bino vraiment non ils ont ko bouder té moi qui peut on peut baka beto na bisoti ezaka nzama sungo zo avion mato na mboka wana to ndenge moko o comprendre to zali ba partenaire ba sunga biso to sunga bango voilà mi ba yeba na sema na biso voilà zo comprendre so bango ne siko ne ba lingana biso susu te bango ba sali bango ba lingana biso te ba lingana biso so ba ko oui ko biso to finga bango te bango ne ba zo finga biso bref no moni ma coquette ne ba vrai faux ba bimebele soit disant ka mutu na mais na sali mutu na hote donc bon moni angote. Voilà, nous avons un peu de parce qu'ils ont calmé nos esprits, nous avons parmi les organisateurs. Moi, peut-être qu'on va faire une minute, on va faire une vidéo. Nous avons la maîtrise, la passion, coquette à Zoya et Michel Banda. Donc, malgré que filtrer bazar, c'est pas pour bazar à un moment où on a j'espère que maman bête maman kangisa ezate. Non, té. Bandeko mususu wana ndenge bandeko mususu bazolo bazobenga na bango bandeko mususu balobi ke non coquette à lobby akomata te akolobelogo moko te soki bandeko bazaki invitation baza libanda te donc quand on a respecté conférence na ye wana ndenge azoloba donc azana besoin vraiment ya respect na conférence na ye donc tu as mis déjà moko ya artiste pas na biso wa mais comment repérer parce que l'affaire ezo pesa moi passer maman Mélanie ezo pesa version na ye côté maman na biso belle vie ezo pesa version na ye et coquette pas ça bon jusqu'à présent na lobby te mais alingaki mais ka ko éclaircir biso lelo mais ti siko moi mbutu ça parce que bandeko musu ya presse bakoti oyo bapesaki bango ba invitation te papa boni santé. Ah santé ça rend ngomoni. C'est ça quoi donc santé c'est bon. Tout le monde a conférence ya coquette awa j'ose croire yo déjà étant qu'artiste comédien ozaki invité na bandenge na bino déjà na ndenge na bino artiste ne bo invité naki et biso organe ya prince plutôt bazolo na biso to malibanda soki to milibanda te makambo coquette ro biso to koyoka te. Omoni d'abord bana tout ya poto na mincho bazo comprendre que ve chocho mtaza pembe na micro ba ebida ke ve chocho yeyo soki to lobby que no ba presse baza la libande na sens samabeti parce que na mambuno surtout organisation ezalaka et biso tout ebi que non oui il y a déjà ba chroniqueurs nous sommes ba chroniqueurs oyo que lelo likambo so ba comédie zo ko ya bango baza na pona ko salir biso baza pona ko salir biso ba chroniqueurs na ba chroniqueurs mosusu. Alors, Maman Coquette a une initiative ou une conférence de presse et ça qui sur invitation. Les gens qui n'ont pas presse ou pas presse qui ont invitation, il fallait qu'ils se présenter na invitation na bango né organisation salamaki. Alors, tu comprends que les jours où tu es les autres coups na ba oyo ba lobaki mabe pour na Maman Coquette. Na ba o ba saluer Maman Coquette na banzela bango ba basel bemission bango pona ko ndima ki Maman Coquette za muibi lelo to moni bango yango pona organisation et le kamalamu il faut bati kabiso bazala libanda to sana ba presse auto pesa ki invitation. Donc c'est mais ça. La vérité reste la vérité soki ata bato wana bazali bien que balobaki buzoba bien que balobaki soki nini ouais on ezota la rara bango mais tant uya ko leka na conférence na ya lobi vérité ezali ezali vraie version au moins que non eko permettre que na bandeko basala ki makambo wana ba ke tam suko de mati makambo ba meka koloba. Mais c'est ça. Quand il baba no mo konzoka nini alito mon côté lelo siko tokaki mingi maman Mélanie mais lelo siko tozoka coquette tu veux parce que vérité ça puis le côté ça puis lelo on va comprendre vérité lelo mais à part coquette ça loba fois que coquette ça va donner tous on a compris déjà que non oui maman Mélanie donc ça maman mabé maman lamte maman sunga ki bave vaza maman maman mabé maman Mélanie maman mabé et surtout beaucoup plus mingi yo yebi otala biso na bapoto yo yebi coquette era bandi initiative na ye ya kosunga ba veuve na orphelin ngavie chocho première sortie ya coquette ngam tu na simba micro ya Barcelone TV ngam na tamo ya coquette na kitoki mo sona pesa ba maman ba veuve wana ba maputa et elle avait sorti son argent mbongo ya yemoko na poche na yemoko coquette c'est la initiative mingi na yemoko na ba mbongo na yemoko et le toi tu crois que yo carton ne muto sali que non
coquette lelo non 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 tu as mal faussé ma bé wa ma bé tu comprends mais batapoto d'après bango d'après dire na comment vivre le la bateau bakoma libanda donc bateau babotama libanda ke bakoma na moi ba maturité mususu et ka tinaki biloko na ye na carton et ka moni biloko ngo eza ndenge pesa minenge sengaki pesa mate toto pas toza la bateau ta yo sala ke loko na otinaki ndeko na quelqu'un olobaki soit tam sous basket boy au moni ke no basket pesa ki on eza sous bandenge na te moi ata yo po obetaka mabaku. D'abord, je vais faire Moussani Coquette, Coquette, artiste comédien. Dans le moment où tu as un site internet, combien tu tournes combien de fois? Les deux fois, presque 5000 mobimba, au sein de 4 tournage. Les deux fois, tournage, ils ont fatigue mingi. Oro qui retourne pendant la journée, aux 20h, 21h, au Lembi. Et Coquette, elle était malade, à Belaki. Air carton et Yaki Coquette, il y a quelques temps, à Belaki. Et carton Zali, bilo côté Zali. Dès qu'on a vu à se rétablir, à zonga moi bien comme ça, à continuer l'initiative, à payer sa bateau à Tindagi Biloko. Coquette, à soir déjà, carton, il y a maman, il y a Yemokono d'abord, on a Moussane à Salara, au Batinagi, il y a Rolate, il y a valise, carton, il y a Kabambongo, parti na Moussane à Salaka. Le lot, Coquette, à cause se réjouir dans carton, tu comprends? Donc, on a compris maman Mélanie Zali que non, c'est une maman qui a parmi bateau, les comédiens. Et pas salir comédien, il faut qu'il y ait un carton pour aller ne reçoit pas salir comédienne. Donc, tu comprends, tu es un piège. Et ça piège, et ça piège. Mais bino pe lelo boko ben grand faire ta photo ba aider bino makasi. Un grand ndeni papa tu es danara. Tu es danara. Biso to so boaka bango bazo aider biso to es danara. Donc c'est ouais to ça on ton Hervé bonne santé. Kimia yaya na ngai. To monio awa pe awa oye na conférence ya Coquette et comment on a lelo bon Coquette lelo par rapport à faire les opposés hier na maman Mélanie concernant ba kolio atinga ki artiste et comédien et atinga ki pena ba maman veuve ndengera lisolongo zo betama par rapport il y a ba bêtises o eza ko circuler sur les toits et yo déjà tonto Hervé ko tala faire parce que Coquette ce qu'on a déclaré na nuti alobina no loro morote yo ce ko eta yo tonto Hervé opinion na ezani ko opinion na ngeza à faire autant que d'abord j'étais vraiment inquiet et puis na zaki vraiment bien té parce que comment on a battu directement ko traiter moto na ba façon ba traiter ki wana moyibi ceci cela en tout cas ils vraiment té mais loko là toyoka ki est nanuté biso ba o toyebi musala ngonde ezalaka to boya ki na biso ko ya média pona koloba n'importe quoi pona Coquette to boya ki parce que aza ser na biso azande ko na biso tokoka na biso kosala bongo te mais bato misusu baleka ki bafingi ye balobi n'importe quoi o esengela baloba ki sikoyo lelo oyo quand se le dit ceux qui ndeti Coquette azoloba boyo ceux qui a lobby vérité mo bebimi na ngamba Coquette siko bato bofinga ki bosuka ndenge nini bosuka mabe ba bien que mokonza malamu mokonza mboka liera litoyi moko te alie koto alie pe koto mais bato balinga ko lia litoyi moko bayoki mama Mélanie bayoki na ba veuve directement ba komo finga Coquette moyibi boye tout ça qu'on encourager les maltais mais on dit par rapport il y a logique des choses des alaka tant ba finga ki singile ba finga mais lelo onde Coquette oya roloba tant roloba c'est ce qu'on lobby vérité mais pas na bino watu finga ki bosuka wapi mon erreur yango wana. Et la conférence était prévue et ça la à 13h to komi déjà 15h yango conférence tisi ko na no bandité Coquette ça bien ko matate soki bande ko après so bazoki invitation te babimité. N'est-ce que pena place on a pesi moi valeur na musala. Bon, je peux parler eza par rapport à l'organisation na bango ndenge basalaki to koyi ko condamner yango te biso toza ba organisateur te malgré nazo ki invitation na ngai mais naza organisateur te et tout yo que la bango ka peut-être bango balobaki nombre de limites il y a presque na biso to ponaki za boepo le na biso le ka bien mais surtout à moni débordement bako lela bako boya pe basa mara mususu c'est ça yango moni ba boyi pe ba biko ka tsoya tende na zo ka roya te soki presse musu ebimité bati yaka ba o apesa ka invitation to condamner bango te za selon ndenge bango basaki organisation na bango là vraiment je sais pas ça et soki bandeko musu ba bimité est-ce que conférence yango vraiment ko za la kaka so ba bimité c'est ça le problème to yeba pété mais quand même et là on est au boucan là aussi non quand on bouffe non pour ce qui vérité normalement bande qu'on a malgré baloba ki buzoba mais soki Coquette ya yewana
et le loi a la conférence de presse andimi ko la conférence de presse malgré bandeko bazali sur place soka lobi ba vérité o ezaki non ezaki contraire bandeko wana balobaki au moins que ko permettre bandeko ba ki ko démentir malobo ba bimisaki wana te boko démentir po ani obino na bo finga ki boko démentir to bo ina biso bo démentir te loka déjà bo finga ki bo tika na ko finga bongo mabe bo sala ki yango wana faki bo se aboyo ka coquette tant bo yo ka ye papa toza batu toza mikolo soki oya na eza la police ata pour mes andens ba memi batu na la police OPJ ye wana bandiko sambisa yoki oya yoki oyo ezaka bongo pas le piste de solution soit yoki oyo aye soit yoki oyo parce que bino bolingi ka koyoka mutu moko parce que oyo wana mususu boyoka ki ete bo bandiko finga ye bo condamner mbamo c'est ça le mal ba quoi ba finga ki ye ba tikala kaka bongo base la soki ya lobby oyo ko lobby ma vérité ce peut le kuta toye bango apprendre ba juger après mais tantôt avec par rapport à collaboration bino na batapoto ndere boyoka neza pena ndeza ki ko ça blague te batapoto na ba important ngalinga blague te na bango 80% to lia mbongo ba diaspora 20% de utana kina bato ba finga batapoto ba bololé. Comment se fait-il qu'on finit par des congolais? Au fin, on prend et puis batapoto mususu ba finga pe ba congolais ba takina ba bando ki ba bololé. Tout ça makila moko. Ce que le mot est il faut qu'on arrange à l'amiable entre nous la famille. La famille est sacrée. Tout le monde non, c'est mauvais ça qui te côté. Qui te côté, bah tu as pas tout finir à très important dans la vie de parce que l'on comédie bazolo ba pote ba sala bango rien. Ba tapote be musu bazolo ba comédie ba sala bango rien. Oh, tu as vu ba tapote belé ba yeba ni grâce à ba comédien. Et même ba comédien musupe lozo to mona bino moi chic boye. C'est grâce à ba tapote musupe parce que ça musa na bino bo sala bango pe. Parce que kotala nyoso wana pena ndenge zo kendele wana na ebité. Tonto ya vraiment lilobo yo ko obimisa pena pona wana pa boyo kana. En tout cas na boya ba tapote te puis na za raconte na lo bango mille fois. Ouais, on est déjà à la fin. Il y a, c'est pas vraiment une émission, mais tout ça en direct. Ah ouais, conférence de presse. Oh, coquette, Bengisaki. Bande Komusu sur la presse. Oh, bazala qui invité parce que juste après ça, bande Komusu bazala comme mega koloba. Que à Bengisaki, kaka bande ko ya hier, après cette invitation pour que ba mega comme ça vérité dans le lingue na bango. Donc il y a un autre monde à moi, Mboutou Mbouté, juste après on n'a pas affirmé cela, on n'a pas confirmé aussi cela. Donc Tozaka Awa, biso de recontinuer na biso, mais en attendant on a clôturé déjà na bino éléments toto sana bino. En attendant interrompre bazali va me recomprendre déjà ce qui se passe maintenant là, va me recomprendre où est-ce que s'est passé Awa sur place. Donc mingi rolobaso ezalité et Pablo musu to sana bino prochainement. Et tu recoues dans l'émission sous analyse et tu recoues dans wana donc il y a vraiment les spécialités et d'ici là portez-vous bien déjà ciao. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a besoin de émission qui toque émission il y a culture qui toque pour n'importe na biso. Maramba Bofra na ba Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois, tu m'as beaucoup donc. Congo Dialogue, les assistants qui togo.